Angola, bana Mali, Guinée, Cameroun pe Botswana basengi lisungi na yo kengi ni malata luki bata mokili baloba moti atongaka mboka te o kasi bino yaya omema bilenge basi botonga mbanza nkombo oyo kokamwa nongi ngoma la reine dondo dona l'excellence dokometa finale aluta kumusamush obriga Le 1er juillet babeti ofimbwa kisadi makasi ponanga nayeba bosembo. Le 2 juillet nangombaki vulu bapelisi moto monene bapropose yo ya kipa lobela baindo masolo baki ezalaki lokuta wana tokotika yo obangaki moto te olobaki bosembo ekotikala se bosembo yaki bavita yaya okokisaki posa ya tata mokeli yotalaki bolenge na yo te o yango lelo molongo baleki na batekola ndengwa nzinga pepa na ndengwa mafuta batengi yo molongi ya etumba obongi na lokumu solo yaya ukomajabu nanani Afrika yaya baleyele kozala na bino ebangisa mokili komimonisa na bino ebetisa bakake oyo bosala etikala liteya monene mpo na biso yango banengwa ngotomwe bazali kolanda matambe na bino tino takonevunda ebolo wa prince kusu vondi mamo papa yo sataluki mukubwa yeto Esango kwebeta mujani ibere liboso ya bitango na bino mpona kosilaka bongo manaka na bino awa na flamu tolobi bongo bosepeli ngotama elamu ya kwingi banso nuku mukama misato na motoba 136 ans utawana ekotama kana mabele ya bayini lisiko mosikoli monzongisi lisusu oyokani moyemokatanaka ya bayindo na tata keli olisi wana tokomobengi walongo mokimbangu wandekikolonga mosiki wa ndembo walingo matondo tokoliki ya liboso na bino mosali na bino ndekolongo mbele botaleo etika bato benga nde bazali kokolopa ndako benga nde bazali kobetelisana na bazali koloba makambo ya ntina masina bati lelo ozali kozwa vam télévision en direct tozongisi matondo na promoteur nesongatina bakoki bongo misala ya 1921 politike na bokasi ya 2g elengaka mbunza bokiti boto bango nde balingaki mokolo lelo kolanda biso mpenza en direct kolandela manaka ya mokolo tolobi otikala skotie bobengana ino bandeko yonso bazinzokani tokoliki ekamwisi bino tolobi lam 136 eleki bino motu mpo nini esika moko esi tokomi na 2025
yango wana ti souvent la télévision la chaîne de la réhabilitation totale kokenda molomolo polepole ndenge epai ya bandeko na ngai monimai na kolobaka polepole kokenda malembe nyonso neti afunakoa basali message mpona soko bango baloba te meme soko bango balaki te ndenge alingaki ayemba walaosumokimbangesi balobaka bapasi mokimba balobaka tindamaka na yesu balobaka batela te esengelaki ntango moko ekoka nyonso kanzilaka loposo na loposo bazali loposo na loposo bazali na moto yaka kotia babon to bon boyokani ya aotelekatake likolose na loposo oyo babengaki kobileti ya biso kasi nino tokomi na message te na ndako ya mosala tozali kosongo te tozali bongo na ndenge bomatisango ozakatisi ya lolenge ya komama bolizini kongo litalisa miteni mosusu na maongo balekilaki balikapeli bongo bilandi bakolandaka bongo makamisa mose yo bamanga kusu emai bazali kosalela mosala kasi awa bazali na ndako ya mosala lokola bongo mobatisa bilandi mbote nokondombele biso na kati etumba kimi ezali matondo mingi ya bino mpe lokola matondo ndenge toanise lelo bayindo bisika nyonso bazali tozali ya koseka mbota okofungula nzela ya lokole mpe nzela ya ebengeli telefono bandeko nyonso bafutuka kokoyebisa biso ndenge nini milulu ya lelo ezali kolekela na bandako soko bambaki nomo mosignatere bengawa yokisa biso ata soloki ya monganza katia mwa mosaka ngenge akati mokeo kwa ndenge yokisa bato soloko lelo ezali mokolo ya kolia mokolo ya esengo mokolo tata keli likolo na se bakaliselaki biso bai mwali obakalakona matondo nokondombele na bopesi bongo biso maloba biso eza bongo kilandi mbala mansanga na kolika lobaki tokomitalisa toza bongo moko mopanzi sango na vam télévision na émission lolenge ya bomama biso toza wana mpona kobetaka sete na bamama banengo babongola bongo ezalili mokolo ya lelo totombeli nanu yambo mbotama bosepeli mbotama elamu na bayindo banso epai kani bazwami na bavutuka banso epai kani bazosepela mpo nini te na nisongi ya nzela mfumu kusu kia munzala mpanda na ngola promoteur ya vam télévision banengo akialakio mbota lilongo mbotama bosepeli mbotama elamu ya walongo fumu kimbangu mobikisi ya loposo moyindo baloba oto bakatango nyonso le plus grand sauveur que l'humanité n'a jamais connu donc fumu kimbangu o bato bayebaki te me nesongi ya nzela bayei kolakisa bongo biso nzela ya lobiko ezali bongo nzela ya walongo fumu kimbangu donc lelo totondisami na esengo mpo eza bilaka oyo elakamaka wuta 1706 epai ya kimpavita mwana moko akobotama na nkombo ya mbangudi ya mfika nsweka wana walongo fumu kimbangu lelo tozosepela tokolika bayindo banso epai kani bazwami bazosepela bato mosusu mpe baza komituna motuna nokondombele mpo mwa confusion toyebi ke ezalaka na terrain bamoni bavutuka lelo le 9 mars na nzela na bakilongo bazosepela bamituni eza nini me biso lokola toyebi sekele na kolikia na mokolo ya lelo bokofongola mpenza mofinuku ya nzungu mpona kolimbola su na bato ntina mpe motuya ya mokolo mwa lelo tozoloba tozosepela biso na bino na plateau nauti koyoka bobeti lisola monganza biso mpe lokola bakolo sunio toyebi ke soso esi etumbamaki na plateau donc tokolia yango tosisa manaka matondo bandeko bazali kokomela biso kuna na nzela ya technique son ezali neti
kasi pourquoi tolakaki tokokota na ino to tokodemare manaka na élément ya nyonso nyonso na senkosukanisa nangoa oyo bauti kosala message kolandela mokolo malolo pourquoi tozali kobeta kota yo wana bandeko kozali metodologie kotia élément ya lusungenzila epesa biso lisusu mapamboli mpe kopikiliki ya kokota na siki ya masolo ya mokolo esika auta esika akomi mpo ayeba epai kani aza kokenda na motindo wana bato na bato bazali na mayeba leka mpo na bomoi na bango eza kolakisa bango lolenge kani bakomeli lolenge oyo bazaleli mpe lolenge basala nini mpona epai bakokenda ntango iso tozali kolobela bino likambo ya walongo mfumukimbangu na biso ya ndikokulu masiba lolendo wa lunungu ebele akomonaka yango kaka lokola kaka kasi tokobanda kolimbolela bino boye koyeba ete oyo nyonso azali moyindo ayeba ete abotamaka moyindo aza kokola moyindo akokufa moyindo ayeba ete po azala moyindo ezali po baboti na ye azalaki to bazali bayindo mpe bakoko baboti mpe bakoko babotaki baokuna bazalaki bayindo yango na ozaleli moyindo sika oyo eloko nini esalaka yo oyina boyindo na yo ezali mpona mundela yaki epai na biso mpe akotisi bino na etelo na ye oyo eyinisaka bino boyindo na bino po ete ekole to etelo ezali mpona kosala propagande mpe lokumu ya mundele nzoka ntango yo oyinaka iboyindo na yo elingi koloba oyinaka nde tata mokeli to nzambe oyo asala yo po nzambe oyo asalaki yo ozali ekelamu na ye akokisela yo nyonso soki ndakisa mundele asala motuka ndenge asali motuka atie baservice ya kwado atie bagarage atie bamaison ya bapiece de rechange atie bastation ya essence mpona carburant to mazout atie mpe bisika ya lubrification to biteni ya kotia mafuta mpe na balolenge ya bamafuta biloko nyonso ekokotaka na motuka batia mpe bakeli bareparateur to bamécanicien nyonso ekotaka na motuka eza na basali nango mpe na babisalelo na yango soki ye mundele asali bongo elingi koloba po motuka ewumela ntango molai po motuka ekokisaka ntango nyonso kozala oyo ye akelaki na yango sikoyo ye mundele aleki nzambe na mayele oyo azosalela azolionka epa nzambe mpe atata mokeli soki eza bongo bososola malamu ete ntango tata mokeli akelaka mpe biso bato mpe biso bayindo atielaki biso mpe oyo ekosala ete tozala na bomoi ntango molai atiela biso mai atieli biso mopepe atieli biso mabele oyo etonda yambo nanu na bamilona ya balolenge nyonso nzete kasa esobe matiti lolenge nyonso na se ya mabele atieli biso ya ebele ya bisalelo na motindo wana mpona bomoi na biso tomelaka mai topemaka mopepe toliaka biloko oyo tata mokeli atiela biso e na kati ya biloko wana mbisi na mai oyo tobokolaka te oyo ye moko tata mokeli atiaki ye moko mpe abokolaka yango nyama zamba toloba te mpe nyonso ya nyonso banzete oyo ye moko asopelaka mai aza kutu kosopela mai ntina babilanga na biso toloni azosopela yango mai aza kobatela banyama nyonso oyo atielaka biso
sikoyo botangela ngai na banyama ya bayindo nyama nini aza pauvre nyama nini aza riche koleka ndeko ne nyama abandi aza te kaka oyo aye kovanda pembeni ya mutu soki mutu aza mobola nyama wana mpe ndakisa ya mbwa na nyau na soso to libata akovivre to akobanda kozalela na kibobola tokolo na ye aza mobola soki aza mpe na bozwi ake kovivre na kibozwi kasi ya pasi ezali akobanda kolia te to kozala te lokola kolo na ye mungamba akokanaka te na patron na ye na motindo wana bozala na bososoli makasi bandeko bayindo akabolaki mabele na biso na conférence de Berlin batuna biso bandelo ya mabele nyonso tozali na yango ezali ndelo ya bamindele sika oyo mitu ya bayindo eza kosala na elingi mondele oyo wana nde bokendeki kozwela na baekole ono Congo emeziraka boye ono Congo ezali na autant de tribus autant d'ethnies nyonso biloko wana nyonso mundele nde azokotisa bino ngo na mutu ote bakoko na bino bazalaki basauvage ote bakoko na bino bazalaki boye ote boye badesinele bino zambolo ya mutu mwindu bango bamindele publicité ntango nyonso ya bango komatisa ya bango ya koyinisa bino boyindo sika oyo soki yo moyindo oza mayele tala nango tata mokele atieli yo mbisi na mai atieli yo ngolo oyo ye moko abokolaka kamba nyoka mungusu nzombo totanga te nyonso bamboto nyonso ti kuna na océan mpe atieli biso bambuyu atieli biso maziba atieli biso sol atie toloba te mpo eza kaka ebele na biteni nyonso ye moko azobokola kasi sikoyo tala kolia ya moyindo soki batie mbisi to batie ngolo batie to mboto to nini oyo kaka euti na bamai na biso ye akolinga alia oyo euti na maboko ya mundele donc azomona ete lokwa mundele ye kotekela ye Thomson eleki mboto na ndenge nini mpo Thomson mundele moto azobokola ngo na balolenge na ye oyebi ndenge ebotaneli te alesiaki yango nini kasi oyo ya tata mokele atie eza mpo tonga nzoto na yo mpo epesa obomoyinela ye oboyi wana donc ozoboya ya nzambe ozolinga ya mundele nzambe apesi mayele na bakoko na bino bayitaka mbisi mpe bakausa mundele azwi mbisi atie na linzanza atie kisi na kati balobi na yo pona na ya nzambe na ya mundele olingi nini yo kopona kaka sardi na mundele donc mutu mwindu azoprefere aponaka biloko ya mundele ayinaka oyo ya nzambe tina niveau lelo baloba na bino ete kolia nyama zamba te bayindo mpe baboyi nyama zamba mpo balia ko bamindele baza kotuba bavaccin babiloko ebele tina koboya soso oyo ata yo ozobokola ete kasi nzambe azobokolela yo ye oboyi soso wana mpona olia basoso oyo oyo bazokola na bakisi olingi koloba na mokuse boboya nzambe boboya botata mokele ntango boyinaka boyina kasi tata oyo abota bana na ye tata oyo akelaki bana na ye aza na bolingo makasi na bana na ye nde esalaka ye pasi koyenda akeli mokili ntango mpe mindele bakotaka na eteni oyo wana bana Israele bakoko ya bamindele bakotaki na bowumbu epai na biso batindelaki bango Moïse ntango barome baye kokonza bango batindeli bango Yesu barabe ntango mindele bakonzi bango batindeli bango Mahome lolenge moko baasiatique batindelaki bango Buda siko bokanisi nzambe oyo bino boloba nzambe aza juste nzambe aza katikati me soki tata aza katikati nzambe aza katikati
akoki kose présenter epai na bino na Kimundele. Nous sommes de retour sur ce plateau. Matondo, Tokolikia, Tokokenda, Tobaki, Pole, na message ya Bangome, Nesongenzi, la Fumukusu, qui a mis en panda na Mongola. Bakopi Bongo, Misala, ya 1921. Na bandi déjà besoin de réaction, Tolobit osé en direct. Un moment à l'autre, Tokopé Sebino numéro ya Bengeli. Bobenga bande konanga nganga lingolo kuna ngambo ya mfua bande konanga nganga lingolo tango yoso boze ko melangai toze na bino ensemble boyamba kinga vraiment kitoko bande ko lifunje boyamba kinga yoki kitoko makasi bande ko ya majibu akuna na pesi vraiment mbote na nakubayula. Une fillette, il y a un bagage de son engambo et en foi. Deux big et bosé connecté, bosé branché avec des monsieur habitant dans la bino. Voilà qu'on s'appelle à mon colmo à l'élo. Tant que tu refonds là, Bengeli, bon banabiso, bosé qu'on fêtait à partir. Les lois sont autorisées. Tia solo, il y a bilia, mtsunga, pour ne pas dire solo. Mtsunga, wane kota, et yatina plateau, walelo, est permis. Tu l'as dit, message. La Kobi Bongo Misala en 1921. Lelo atasoko tokolia na mokolo malelo tokolia mbisi batia na linzanza to tokolia nini. En fait, Nesongenzi balakisi ndenge loposo pembe na mayele na ya mabe balongola biso na branchement ya tata kali likolo na se bakomisa biso na dépendance. Tolonga na tango yonso on va créer maladie moko po ba boyisa biso biloko na biso surtout mbisi ya kokauka nyama ya sambo kaka yango nde zena na grippe aviaire yango nde ya ine Ebola po tokima wapi tokima na Saint-Charles tokima na Cuisse vraiment soko Nesongenzi la bayate to akibato te lelo tokolia mokolo lelo ze mokolo ya kolia lobi pe kolia le 10 pour les intervalles les éco-sangisa mokolo ya mbotama ya walongo fumuki mbangu le 11 et ali mbotama ya Nesongenzi la fumuku suki ya mzala eze mokolo ya kolia kasi to kolia nini ndeko bwinja kajibwanu yenge kieno bosepeli malamu mbotama ya walongo fumuki mbangu. Fena banda na jambo accenti sana anakuzongela kabino me yambo na ino tokenda tozonge pa ya Kilandi toyambi bino a show bopemisa na ino bokitisa na ino pema po toyebi ke boze na ya koloba par rapport ya élément ya Nesongenzi la message de basali lelo kolandela date yango Kilandi mbala matsanga lolenge ya bomama lelo le 9 e balanaka na mokolo yo awa batia touti na fête ya liputa lelo peze mokolo ya liputa tokotika te kozala na bino ya lolenge ya bomama lobelekaki mokolo ya liputa journée soi-disant de la femme mokolo moko batikela femme basi base comportaki ndenge nini po ezalaki mokolo eza koprepare mbotama ya mobikisi ya bayini bino boalaki na terrain bino bolekaka bino botambolaka bino bamama mokolo yango bafemme base comportaki ndenge nini po soko toyaki prepare mokolo ya le 8 eze mokolo yo walongo fumuki mbangu baza na mokila molimo babeti tolo mono singenda ngasi kaka nazali kokenda eze mokolo oyo ifallait observer attitude mosusu mais loposo pembe et bakotisa yango journée internationale de la femme revendication ya basi moko awa toyokaka baptême autonomisation de la femme égalité entre l'homme et la femme tout ça oyo eze kodofie la femme congolaise bino
mokolongo nano ya le 8 poto ko ya lelo le 9 pana biso ezena ngo kandu toze ko balisa kaka manaka on a un goût de bilango ni ce que cette journée a mis langua ce ça mon polo moi c'est que n'a pas dit n'importe quoi est-ce que ça va continuer bon bazo mon attaque que ça ne sens pas aujourd'hui c'est qui journée il y a revendication bandaka bongo kuna na États-Unis bato ba revendiquer qui ba et puis so a lelo on va pas célébrer et puis ko bisango plus journée à kolata maputa or na lobby ce que lundi mo kola lelo le 9 lobi za lokola mengo alwezi minga ya kobota na ba mama o akumba kasemi ba yebi minga iboshe se bandaki ba mona ki to zaki simba to bieta moya no mali sindenge ni mais on va dire la question là pas kota malheur il fallait za la pona biso ba yendo nyonso lokola méditation oyo elenge ni le 9 mars alobi le mona ki ba basi balangwe basi mabala pe bazonga bandako na tongo pour atteindre le fêter journée avec lui pour ça la journée dédiée à la femme se dit wana nga penda na ba femme en tant que présentatrice et Michel Olela de maman na boya parce que biso de préparer chaque jour liputa eza elamba oyo moi salata au quotidien mikolo na mikolo chaque jour teni na biso nde ya moko donc kolata bajour vraiment pour des amis ni pour te penser à ta moni pour se reposer la journée mon côté et ça la oyo moko kaka spécial pour na moi voilà ba tendaka na ko diminuer puisque ba tendaka de causer de l'autre oh biso les to boti ba dit éduquer une femme c'est éduquer tout le monde pour moi c'est pas besoin de Dieu mais comme pour moi c'est de diminuer de rendre de l'autre donc on a le bac journal le dimanche elle on a sens sur batika soki na RDC na osenga batika moko eza journée oyo ememaka badérapage na bandaka babala omoni na baréseaux sociaux mwasi asengeli mpe mobala aza mbongo te ekomisi asadimba liso akwa sasili ozoserve matondo ezalaki toti ya mwa clin d'œil toze korappeler tozi en direct na vuva mo télévision tokofongola téléphone pour na koyoka bafi na bino mena ino tokomi kuna te mais lelo 9 mars lelo mokolo biso baindo esengi tosepela mpe tozeli kosepela tokolikia bilandi nyonso na bimvuka lelo ezalaki mokolo ya esengo to ezali mokolo ya esengo tokoki babimvuka mosusu babomisi bangombe kuna basusu awa pe naoki na plateau ya vuva mo télévision mo moko akele ezali kosalema angai vraiment toyebi ke ekokenda malamu mais kilandi tolingaki tolandi na bino message nesongi ya nzela basali nesongi ya nzela baze nyonso soko basimbaka molimo basimbaka mosumu mais depuis un temps
mikolo toutaki na décembre awa bosepeli soko Noël à chaque fois tokomaka na fin ya année na ba fête na bango soko to l'équipe on constate que entre février mars ba décès bakisama ba malade ya ndenge na ndenge bakemaka kaka kolia na message wana ne solinzila ba lobe dikolia po ba yibisa biso biloko na biso naturel bakosela kango maka ah Ebola ah tout ça pour peut comment na mesure ya kondima po ba écarta biso toto se carta na wala mofumu kiba parce que bali na moi commentaire ya kosala na élément ya Nesonga Nzila matondo mingi noko ndombeli na élément Nesonga Nzila nazona on eteni nanga ya bomama ya lolenge ya bomama Nesonga Nzila biba yindo baboyi bonzambe voilà baboyi botata mokeli balingi mondele zaka ndeti biso banengo biso mama biso lelo to momona ke kocha perruque ndeza important to boyi suki na biso naturel très bien biso mama to momona kocha basil moi ça longwe ndeti ngana za mundu bena komi pembe eza koboya botata mokeli eza banti bakolia bona nete biso banengwa to boyi ndiki to zabo tolingi BBL tolingi transformation ya nzoto nyonso tolandini corriger tata ke likolonasi soki kutela buku na bango balobi ko corriger nzambe eza lisumu mais bango batanga buku wana babangi lisumu wana te mutaza tolo mukie alingi tole koma makoma mutaza sima muke alingi sime koma munene bongo combien plus forte raison mutakoboya kolia mbiso eza naturel ya mwanda akolia kaka Thomson oyo ese kufi bambula na bambula oyo etiami na carton batiango formol donc soko landi Nesonga Nzila koka motema pasi donc biso bayindo ko toboya na biso tata akeli likolo na se tokoma plus kolanda tokoma na soka kolanda mondele on so mondela kosala donc on enda koma nzambe na biso robotisé soki na conférence ya Mbanzangu voilà donc moyinda koma pena robotisé ce mondela lobi akolia sardine oyo ya kolia wana donc préféré oyo uti na monde na océan ata bazwi yango basali na miso ne bimi sardine ya kolia yango te ya kolia kaka oyo eza ya boîte wana donc moyindo aboya kande Nesonga Nzila aboya ne nzambe donc ye pona ye référence ne koma mondele donc moyindo abunga donc aperda nyonso osomona muda changer tina loposo moyindo eza mabe couleur atata mokei couleur ya mwana ya yambo moto aboya mwa lingi akoma na ye pembe akokana na couleur wana moto aboyi kolia soso ya naturel alobi soso wana eliaka bazongo balinga lia soso moko amoni te kote babokoli mais sengeli ntango mosusu bato so bazobima ntango mosusu libanda ya mboka bakocomprendre ke biloko wana ndenge nini babokolaka yango ntango mosusu koyoka somo ya kolia biloko wana malamu olia oyo ozomona sur place soso bateki tozwi par exemple na konzela biso bataliki bala lokola eza tout près na biso obomi yo moko olambi ole oyoki elengi ya soso otata différence toliaka ngombe mo balobengaka pati ngombe na tolianga tosoki maboko na mai ya pamba solo ezala na maboko te mais lia ngombe ya fraîche oyo abomi na batoire kosoka maboko te mpe mpuku bakoli yo maboko na nzela sikotala niveau moyindo alingi na ye wana te alingi soso ya kokeriko te moyindo alingi alia soso babengi ebemba adula soki nayebi te ebemba adula yango ezalaki komba mutu soki eloko eza ebembe moyindo alingi alia na ye ebemba adula donc ebembe moko mpo babengi adula moyindo alingi na ye alia soso ebemba adula aboyi na lia soso naturel moyindo aboyi alia mbisi oyo ebimi na mai océan mbisi oyo ebimi na fleuve alingi alia mbisi oyo ekufa niveau ya bayindo tokomi nango donc biso mpa na biso nzambe tokonsideraka ye te tokonsidera plus mondele donc tomonaka neti mondele référence na biso par rapport à tata liko akeli konasi oyo atieli biso biloko nyonso Nesonga Nzila atuni bato motuna ti bape ya biso différent na banyama nde bazala bon nani nyama za na mbongo nani nyama za mobola nde tomonaka bango bongo tokotisi kaka mondele na matoi na cerveau na biso donc tokoma lokola nde tolobi kaka robotisé donc nakosala eloko te yanga moko fona sa eloko oyo mondele asali yango nga na kolanda yango omona lelo toza limité bacerveau na biso réfléchir susu te
le fait à kolia biloko wana ya mabe chaque fois kolia ba cuisse ba graisse wana kolia ba sauce ya mabe kolia ba viande mo to yebite ba balesi na dendo ipeka to yebi côté outité ezate loboko to yebite libungu to yebite mais to leki suka ba indo ba lingi plus wana yango zo mona cerveau ya bato eza plus freiné nango to kata bino mo moke tango bolobeli likambo ya ba BBL esimbi biso poni songenzi la ba limbola bande ko balandi to baka bolanda biso sans tendance et sans parti pris et à la ganatina pour ce qu'on landi biso avec tendance au ko juger biso par deux maloba yantina otokotia awana na forme de télévision okokoka ko capter un côté ko capter les santé en fait moto azali nzoto mike sunganzi la balimbola et ali lokola motuka IST comme il m'a appelé catch du coup aujourd'hui moteur ya majoris to aujourd'hui bolongoli moteur ya IST boke ko tia yango na 207 to na man et ko kenda te d'office ko bomina moteur tango toze ko mela kisi tango toze ko mela kisi to koma munene est-ce que to melisi pe motema na biso kisi e koma munene po motema ko tikala intact kisi wana ke ko développer graisse wana ke ko fanda lisusu tout autour ya motema lelo to komina ba problème mingi cardiovasculaire to komina ba problème ya AVC lokola balongola biso batteur ndenge na songanzila balobi to boya tata mokeli yango moyindo azali ko comprendre te même suki azali na yango crépi et ali ezaleli ya tata mokeli bafandisaki biso na mabele ya moi suki wana kaka ya bayindo et empêchaka moye kota na bokasi na cerveau loposo na biso mélanine loposo moyindo yango ezali kosala eze pasi kozanga bonzambe eze pasi tobi to kokoba muke na message ya nesongi ya nzela kila ndi ya moto lekisa micro epai ya tuzungumuze ndeko Bwinja mokolo ya lelo soko bolingi boloba na bayebaze kolanda biso en direct nini bokoloba na bango po tango tokomaka na ba fête importée yango tozalaka de fois contre tango babaka toza un état laïque toza un état chrétien po ba fête oyo ezalaka respecté awa eza ba fête à caractère chrétien tango tokomaka na période ya fête wana oyo ya bisoufement balobaka naissance ya Jésus bokomona ke l'ensemble du pays Zando inondé Betando ba décoré pour balober mais lelo Motama y a le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu mabele na ino yamba moto ya ndenge wana terre. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était un envoyé divin qui est venu spécialement sauver votre race. Wana Kire Jean-Marie Vaneur. Sango ya mondele, tango tobaka bongo, sango belge. Na mariage à maman Kamambasiko. Il n'était pas un homme ordinaire. Il était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Notre race, la race noire. Wala mofumu kimba wakenda na ambassade mokote ko beta porta senga visa. Mais il était partout. Bamona en Allemagne, bamona en Belgique, bamona en France et partout. Wala mofumu kimba wasala ki ina nete na hotel. Babandi en avril, en septembre, bakomokangi. Mais bateya presque partout en Afrique. Le sika wa mokolo yo toza ko vénérer
nguya wana moto wana mais tant que vous êtes autant pour la téboya na plateau et ça qu'on le bino quelque et ça qu'on le bino nini au fond de vous ignorance wana o lati ba indo te na ngonga oyo biso na bino to fandi na plateau Mazando nogondo mbele ngana koloba omoni baindo balingaka te sango ya solo mpo na esongi ya nzela uta azwa sango i na kolikia tokomi deja na 40 ans depuis na esongi ya nzela bamonaka na direction ya gambela ekomamaka Dieu voit tout nzambe amonaka nyonso depuis na esongi ya nzela azwa sango i tokomi deja na oyo lelo ta na 40e année mais uta azwa yango azalaka ye moko azalaka bango moko biso lelo toye avant biso pe toye eza na bato bayaki basalaki nini esongi ya nzela oyo bazokoba kozala na esongi ya nzela ti biso pe lelo tokoma mpe bato mosusu bazoya mais toyebi ete kolala kolamuka sango iye kozwa esika eza sango ya solo esongi ya nzela balobaka yango ntango nyonso loba ete ezalaki mpo na nzala nde ase sakrifia atika bomoi na bango bongo mpo na sango iye soki eza mpo na nzala te soki eza mpo na libota na bango te sango iye tolala tolamuka bato bakoyoka yango kaka mpe bayokaka yango nakoya na biso boye mokolo ya lelo le 9 mars eza lokola kaka mokolo kakutu to na bimi na lopango na kati ya esengo nyonso na bimi na balaba mutu mwa tuninga mambala yoke continuer le 8 mars ngabi soko lobi bongo seko yoka yenga te na tongo nini nazokembela balongo lelo eza mokolo wa longo fumuki mbango abotama alobi bon mais nanga moko toyokaka ezalaka na septembre nayebisi ye yaka olanda enseignement yaka otanga nsiko okososola moto balakaka wana na 1706 epa yaki mpa vita nde abotama na 1889 donc tolala tolamuka lokola na esongi ya nzela bandaka bango moko lelo tokomi ebele lobi bato bakoyaka kaka mpe bakososola makambo tozoloba lelo ezobima lokola mpona bato oyebima lokola ndeti théâtre ndeti aventure bawana su banani yango na esongi ya nzela ntango nyonso alobaka bandeko toza na bango pene lokola toza na kati ya zamba eza monene moto na moto ake kochasse eti po akanga bato mpo toya akanga nyama mpo toya tolia mais sikoyo ntango nyonso okende okanga nyama eloko nyonso osala ntango okangi nyama mpo toza kaka na walongo fumuki mbangu moko esengeli bamangomba nyonso oyo balobelaka walongo fumuki mbangu bavanda nano bakanisa depuis babanda pesa pe bamosusu babanda yambo ya vuvamu bazali mais depuis babanda évolution eza ndenge na sango i basangisaka walongo fumuki mbangu na eteni wana évolution eza ndenge nini mais nesongi ya nzela aza toloba lelo sur le terrain aza le mieux suivi pe bato bakopiaka esongi nesongi ya nzela alobi lelo eza na bato soki alobi na 12 heures eza bato mosusu na 15 heures bakopi nesongi ya nzela ma message donc soki nesongi ya nzela moto wana alobi akoloba te bato na mpe na etando baoleka te motu mpe akoloba mpe akozala te mais basalaka nini soki bango balobi bango kuna bakopi donc lesongi ya nzela tolobaka aza guide bilaka oyo ya mbanza nsanda oyo esalemaki oyo walongo fumuki mbango yambo akende atikala ye kolaka na mai ya madimba ekozala na motangisi ya kobima motangisi ya esongi ya nzela toza convaincu sango oyo elala mikolo elala bambula bato bakososola kaka po na terrain bato basosola na bango babangaka kaka koya na vuvamu basi kuna bazalaka na kitambala po bayebi ntina te soki bapusaki na bango bamonaka balataka kitambala na ntina eza bien nde balataka kitambala nde balataka bilamba milai bongo eza na ntina bato wana baza na bango oyo bayokaka meta mosusu babangaka kopusa donc sango oyo lelo ata tozozwa yango moke me na se ezopela moto na moto alobaka na nesongi ya nzela alobaka napesi mikila poto mikolo misato moto epeli bongo moto wana bato baondima ete poni eza likambo ya jalousie matondo lelo mokolo ya mbotama ya walongo fumuki mbangu sortie officielle ya album 100% walongo fumuki mbangu ya bandeko ya Lukiovo kuna epai tomoni lisusu retour sur scène ya Nengwa Vongaye ya Papa Yosa Taluki et
tozwi bandeko yonso bazewana bandeko bambuta bandeko makilutila bandeko bakola chef coutumier ya village ya Mélodie un moment à l'autre bakoyawa po tobilela eze mokolo ya esengo toko gratter bato oki bakobina wa mwa molembe seke oki malembe bati album na bango lelo tokolikia soko bokei na YouTube banzembo balombo mibale si ekoti voici ma lettre ngai na yebi yanga mosala pe ya mibale tango tokoyamba bango tokoyoka ngo en live po tobi lelo tozali en direct ndeko bwinja tokolikia si bokitisi mpema yebo boyaki na yango tolandaki na bino to tolandi na bino nesongi ya nzila fumukusu kia mzana mpanda na ngola bakobi bongo misala ya 1921 batangisi nsiku mia nsemono wanza baye kozongisa lisusu baindo na nzila otolobi réhabilitation totale de l'homme tolobi de l'homme pas seulement l'homme noir po bango nde bazali koyebisa loposo pembe bosala réparation ya likambo oyo bobandawa bosala boye bozwa bino mpe baindo bozwa boye bosala boye basiatike donc réhabilitation totale de l'homme mais tolandi na bino message basali kolandela mokolo mwalelo malobo mboka bino nini ezali lokwa ba impression na bino Aksanti sana Noko Ndombele Botale. Pia tunapiga kwanza shukurani kwa watazamaji wetu wote ambao wanatufata popote ndani ya manyumba, kwa kuwa leo tuko tunasherekea sikukuu ya kuzaliwa yake Walongo Fumukimbangu. Kama vile unamaliza kutuliza ya kuwa nini tunaweza kukamata kufatana na kuzaliwa yake Walongo Fumukimbangu, pia ujumbe yake Fumukusu kia Munzala Panda na Ngola Nesongi ya Nzila. Tunasikia Fumukusu anasema ya kuwa batu beusi balibadanganya kupitia mamasomo. Ni kusema kuwa wakati tunenda soma maetelo banafundisha mtu mweusi gisi ya kujichukia ye peke, achukie rangi yake ya mwili, achukie pia utajiri yenye iko kudongo yake. Mtu mweusi anapenda ajifananishe na mzungu, achukie yote ambayo baba muumbaji ama Mungu aliweza kupatia hapa kwenye udongo yetu watu weusi. Kama visikia Bibi Kilandi Mbala aliweza kusema ya kuwa kati ya manyama tunakuwa nyama ambayo kwa na pesa ama ni tajiri, nyama ingine ni masikini. Hapana, ni kusema kuwa wakati baba muumbaji aliumba batu yote, akaumba pia manyama, alitia manyama zote ziko sawa sawa, batu beusi pia biko sawa sawa. Ni kusema kuwa muzungu ama batu beba naishi kwenye udongo wa Asia ama kwenye udongo wa Europa, abako batu moya ba maana sana kuzidia sisi watu weusi. Ile yote nufatana na program ya masomo ama maetero zenye bazungu balikuya nazo hapa kwenye udongo wetu. Vile vile bakatufundisha gisi ya kukula yenye abo balipenda. Tulifata Fumukusu anasema ya kuwa mtu mweusi anakatala kula sa vile sombe, birai ama wali, mchele. Anaenda penda akule vitu sa vile mashawarma, vitu venye atujue. Or ile vitu yote ndani ya mwili biko binaharibisha mwili, biko na matokeo ya mubaya kufatana na mwili yetu sisi watu weusi. Njoo kwa maana kama vile anasema ya kuwa batu yote mudunia rangi zote baliumbiwa bako na mkombozi wabo. Tunaangalia ba jaune bako na mkombozi wabo, ba asiatike bako na mkombozi wabo, batu yote. Kwa nini sisi weusi hatuna mkombozi wetu? Hiyo ndio swali tunajulizaka siku kwa siku. Ijapokuwa Fumukusu anatufundisha kuwa mkombozi wetu ni Walongo Fumukimbangu. Ndio kwa maana leo wakati tuliona ujumbe wake DG Bokita anasema ya kuwa leo hapa kwenye Vamu Television tutakuwa na kazi, tumekuya ili tujulishe watu weusi wote ambao hawajue Lingala, ambao hawajue Chiluba, ambao hawajue Kikongo, waweze kujua ya kuwa mkombozi wao ni Walongo Fumukimbangu. Hiyo ndio ufupi tu yetu tulikamata kufatana na ujumbe yake Fumukusu kia Munzala Panda na Ngola Nesongi ya Nzila. Asante sana
Tata Winja. Matondo bandeko balandi tolobi toze en direct wana kuna bandeko ya régie baza kolengela biso continuité ya élément ya nesonganzi la fumukuzu kia muzana mpanda na ngola tozongisi matondo toki kuna banengwa kialaki o batindeli biso ba jus naturel eze ko bala na bongo na kozala ya baindo ba jus de couleur ba colorant tala bandeko balandi na lingi na loba que tango toki nesonganzila balobi to kabona na tata mokeli kufa ya baindo nkufa ya baindo lelo soko ze ko tambola na banzila ba soko na loba d'abord concept alimentation c'est pour ba riche ezalika na bato basanga surfe science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qu'on concevoir comment on a lokola moto ya kota alimentation azem malamu eze synonyme ya bourgeoisie ezali poto kabwana na tata keli likonase nini bakendaka koluka na alimentation mungwa na sucre diabète tension diabète yango bakendaka kosomba kuna ba produits synthétiques omoni penza moto aleki wenze atali matembele okiango kwa solo bilei ya babula atali bitekute kwa okiango solo bilei ya babula atali monganza atali boayo atali mpoka amoni yango kwa bilei ya mabe zangitina poali ya bien foali ya ba rognon ali ya ba croupion ali ya soko entrecôte de marcassin. Il faut qu'il y ait une alimentation. Tant que vous bima na 2 sachets, il y a une moto. Donc, robotisation. Robotisation. Tokoli qui a so to ze ko beta nkota yoko na bande ko basé na eteni ya plateau. Bosse la biso continuité. Il y a message ya Nesonganzi là. Bongo soko tokozonga to silisa na babianga mina biso po plateau eze vraiment ya kotonda wa tokolikia bisale ya malili eze ko sala kasi bo mona kaka ndenge toze ko toka tuka bato bako défiler awa po plateau eze vraiment eze mokolo ya esengo bato soko babimia bakeye ko bina rumba kuna nengwa diakota baze ko kabolaka mwa molia mwa ba jipe oyo e utie pa ya banengwa kialakio bato bazeko mela kuna kasi tokenda na ino tozwa lisusu élément ya continuité élément ene songenzi la fumukuzu kia mzana mpanda na ngola bongo tokozonga awa na ndako ya mosala po ya kokoba bongo manaka direct ya mokolo ya mbotama ya walongo fumu kimbama oya kimundele te po soki aye na kimundele elingi koloba tindiki bino bokende ko olinga kimundele bongo kimutu mwindu nani asalaki yango soki baraba bakendeki epai na bango atindikelaki bango na kiaraba atindeli bango maome oyo aza arabe yezu oyo aza mundele buda oyo aza asiatique bongo epai na biso bayindo nde atindela biso ya baloposo mosusu akotindela biso kaka ya biso kasi malchance na biso bayindo ezali ntango mobikisi na biso aye walongo mfibuki mbango na biso ayelaki biso botata mokili ye nde tata mokeli akoti na kati po aye epai na biso afungola biso aziponela biso mayema bombama pasi ezali ebele ya bayindo basi bazwaki lokasa titre epai ya bamindele nde bango wana babundisi ya bonzambe po satana mundele asi apesi bango batitre ya lolendo nga naza boye titre boye lolenge boye pepasi yango bomonaka bato nyonso bazwa batitre ya likolo bakumisaka kaka kimundele mpe bomengo oyo nyonso afrika aza nango batindikaka yango kuna yango wana mokolo ya lelo eza mokolo topesa bino bososoli ete tata mokeli sikoyo ayaka epai na biso bayindo na kati ya nzela ya bango mei walongo mbangu na biso angipukula masika lolendo walongo yango wana na sango ayaki na yango alobi na biso bayindo lokola bango baye kozipola mayema bombama mbangu dipika ya swekama
bayindo bozongela nzambe ya bakoko na bino kilongo ya sika ya kotongama oyo bakumisaka kaka botata mokili ya bayindo bango mei walongo mpomuki mbangu na biso bazali mobikisi na biso wana oyo bazoyebisa epai na biso bayindo bango bolanda botanga ata jugement na bango bakotiela bino yango na 1921 boyoka ndenge nini walongo mpomuki mbangu na biso asambaki mpe tino bakondamnelaki bango ezalaki mpo alobaki nini mpo ayebisaki bayindo nini alobi na bayindo mokolo bokomiyeba bokosala bengunduke kokamusa mokili mobimba alobi na bayindo boyebaka ete na bambula ezali koya mundele akokoma mwindu mwindu akokoma mundele elingi koloba mundele akokoma esclave moyindo akokoma maître alaki akotindela bino motangisi. Jugement du Conseil de guerre de Tisville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Tibango et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tisville, des régions soumises au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Tibango Simon, Mandobé, Zola, Matvreni, Lenj, Sambou Simon, Nimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kelani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Sepni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Guabela, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921. Oui, le ministère public en ses réquisitions. Oui, les prévenus. Senga bosangana. Bayindo bosangana na bomoko. Po ete tokomi na tango yo bilaka likopisa bilaka mundele ye wana sikwa dinga betama. Kala mingi te. Masakoli na bango. Ope bango balakaka bango bakokufa na moto mandoki esi ekelami moto kala te esi ebandi kobeta mungwa bauti omekela yango to bazomekela yango na Ukraine to basisi komeka mungwa nde bakaboli bilei na basani wana ekomi Asie na Europe bakobetana mpona koboma Europe na Amerika. Sikoyo bino bayebisi bino te ntango yango wana yango wana bango bakokoma bawumbu mpo bakoya koluka misala awa sikoyo soki baye kokuta oyo na pongi kasi bakosala ozunguluke mpo bango bazwa yo mabele bazwa yo bango basala misala na bango susu awa ntango yo kolamuka okuta bango si bavandaki okoba kozala mowumbu na bango te balakaki bino bowumbu te balakaki bino bonsomi lelo ezali ntango ya bonsomi yango wana peuple congolais mwana ya Congo mukongomani bena Congo bana ba Congo bolamuka po mobikisi ayelaki na kati ya mabele na bino awa abotamaki na mboka Nkamba bandeko ya Nkamba bolongola kombo ya Yesu kuna oyo abotamaka kuna eza Yesu te oyo abotamaka kuna ezali bango mei walongo mpomuki mbangu na biso mbangu ni mfika ya swekama oyo bayindo basengeli bayeba mpe balanda na mokili mobimba mateya na bango yango wana na lelo toza koyebisa bino makambo ya kolimbolela bino eza ebele kasi pasi na motema elingisi biso koloba lelo ete na ntango oyo tosi tokomaki na eleko biso bayindo totelema tosenga baniongo biso bayindo totelema tosangana na bomoko nde ntango oyo Vatican Europe babongami to babongisi na lingomba na bango ya mupe okwa totoloba na bino bato baza na batitre oyo bazwaki bibonga nde babongisaki mpona kokabola bakongole oyo basanganaki bakongole oyo bakelaki bomoko
balakaki bino bakoboma libala babomi libala lelo mbuma ya koboma libala ekomi bitumba lisusu ya makasi lelo mpona bozolanda te koluka koyeba mayema leka awa na kosenga papa Kengo wa Dondo papa Kengo wa Dondo bino bozali na génération moko na bakondo papa Tshisekedi boyebi mayema lekaki na 60-65 esika wapi Église catholique asalaki kaka mosala oyo ezosalema lelo oyo esalaki te na 60-65 to vivre baguerre tribale to vivre baguerre ethnique basécession to vivre makambo bazoloba lelo na este bino boyebi rébellion ya mulele ezwaka 3 quarts ya Congo oyo boyebi yango papa Kengo bobetela bana masolo bosolola na bapoliticien bosolola na mokonzi ya mboka bosolola na bandeko baza ngambo bosolola na bato banso na bango ba cardinal ya bakatholike na évêque ya bakatholike na évêque ya baprotestant boyebisa bango mpo bino moni mboka oyo eza na mokolo elingi koloba mokolo wana nde ayebi eleko na bango ezalaka ndenge nini mpo abetela baleki bozopesa biso Pour comprendre la dimension très élevée, il y a les gens. Bate ya kaka bolingo, bate ya kaka bosangani, bate ya kaka bolamu ya bato. Na lobibo kenda na bamondi si voix de télévision. Wana za chaîne YouTube ya biso. Beaucoup monde un message ya nesonganzila. Alors, ce comme message ya nesonganzila ezeka appliquer les autres siko bolamu ya bato. Na lobibo message état africain et puis lelo lomi moyinda komimona po moyinda ko défendre ba valeur moyinda ko yeba tina ya kozala na ina mabele Afrika moyinda ko longwa observateur ya mokili po yambolo ko sopembe baya moyinda zala capteur âge ya Pierre Taillé âge ya Pierre Poli âge ya Meto tant histoire des enseignants ngo basé sur la évolution, ça qui n'a pas été aujourd'hui. Tout le temps, la pyramide de Moïse pour tailler ma banga, il faut ça là, na ba métaux, il faut ça là, oyeba secret, il y a bendé. Pour ça là, mais logo zéro comme là, na di banga fait ça là, logo la birin. Alors pour ça là, bendé, il faut ba secret à couper ça moi. Yango ba yindo basala ki ba ofuno na nzela kaka ya nzela ba memaka biso tokenda na misete pona ke ndala ba œuvre d'art mais tokenda kotala misala yango ne songanzela balobaka na biso totala vutuka fana mpambu vidila esika wana tobungisela maniere esika wana toyambaka baprofete importe tokolika mokolo lelo bato balingaki batuna te me mokili elingaki esepela baindo lelo mindule na mindule kolia mokolo tatakeli bona se akanisa tobandaki kilandi mbala balobi awa bayebi ke baindo bakwambwate lopa baindo bakokota na kati ya sango ya walongo ingeta po biso yonso oyo bato bautaki de partout bazalaki bapolite oyo bazalaki bapasse-temps oyo bazalaki soko banani soko banani mais nsima ntango ngongi ezali kobeta nsima ya kokutana na sango lobi balongoso lelo bagrand défenseur ya balongosi kala te tozali kofungola bongo nimero ya ebengeli na biso mpo koparticipe ko ala en direct bandeko ya mfwa
ingeta tomoni kama bana bino si uti kokoma webisa bandeko na nganga ngalimboro tokoyoka bango en direct bandeko ya kinkala esika milulu ya motamati olekaki mbote na bino ekola esengo soko kointervenir lelo en direct eze mokonza biso ya esengo mokolo ya mbotama ya walongo fumukimbangu mobikisi ya lokuso kilandi mbala matanga kubenda soka totika bino kokenda na bino kokenda kosepela kuna esika bandeko bazali kosepela biloko yango ezali kobakisama kaka tomoni lisusu toki lisusu koli mosusu ekomi kuna ya promoteur ezali kobakisama kaka lelo ezali mokolo ya esengo kilandi mbala yango botelema na plateau nini bokoloba na mokolo yango ya esengo date na biso ya lelo tokokenda na biso gauche droite nde biso tozali kosepela mwa liloba yango botika biso na plateau te vraiment tokoyamba bandeko bakisa na biso matondo mingi ndeko nokondombele esengo eza na mokomwa lelo po ete komona biso mpe bayindo tozwaki ya biso mobikisi bato nyonso bayebaki kaka mobikisi azalaka oyo wana me walongo fumuki mbango kobotama na bango ezali liseko ya bayindo yango wana na mokolo mwa lelo esengeli bayindo nyonso basosola ete eza mokolo ya ntina biso bayo mpe toza na kati deja ya makambo yango esengeli bato baza nzinga na biso bamona ete ya solo mpenza le 9 mars eza mokolo bayindo bazwaki bongo lisekwa eza mokolo bayindo bazwaki bongo bonsomi na bango mpo tosambelaki moto toyebaki te tobelelaki bakombo moko toyebaki te metango tozwi kombo ya biso moko babiki mbangudi fika ya swekama kombo eza na signification donc so oyoki yango kaka kombo wana nde oyoki yango ko obiki mbala moko mpo yamba kutu kombo wana ebotama mpo le 9 mpo tolobi te ndenge ebotamelaki mpo le 9 yango yambo kombo wana eya balobi na mikolo ezalaki avant naissance ya wanlongo bato basekwaka ezalaki na mopepe mo bandokobele bandobenga yango kombo ya kimbangu bayebaki te ke ekozala na mwana moko wana sur le plan physique mais sur le plan spirituel mokila molimo oyebeke wanlongo akobotama mais yambo abotama mopepe mo ezalaki kuna na nkamba oyo ozalaki ya kokufa bana mike bazosekwa na mopepe oyo wana bandobenga yango kimbangu bato bayembelaki yango banzembo kimbangu fula mwana lele yambo babotama bongo mokolo bango babotamaki bato bamonaki lokito ti na mboka nkamba bambemba yango tozoloba histoire bachangeaka yango te bato bavivaki na epoke ya walongo fumuki mbangu mpo uta babotama toa na 136 ans uta babotama mais bato bavivaki na epoke ya walongo fumuki mbangu mingi bauti kozonga mokili ya molimo kala te oyo babeta mpe lisolo donc mokolo yango ya le 9 mars lelo tozoloba na nkamba bato baviva bazala bamonaki batémoigna mbemba libwa oyo wana oyo elekaki yambo mobikisi na biso abotama mpo na nini te le 9 mars tosepela soki masanga nyonso elobelaka kombo bayindo tokosangana tokosala eloko moko ekosala ete ndenge mokonzi ya mboka apesaki biso le 6 avril bapesa biso mpe le 9 mars ezala mokolo oyo tokovanda na ndako tokobimisa babafle na balabala tokobeta miziki ya lukiovo bato bakoyoka bavoici ma lettre eza mokolo wana biso tokosepela baya mangomba mosusu oyo balobelaka kombo ya walongo fumuki mbangu bazonga nanu bakota nano lolobaka na esongi ya nzila kota nanu na chambre na yo belela kombo ya walongo fumuki mbangu tuna nzambe akela likolo na se nzambe bakoko apesa yo biyano mpo okozwa yango mpo tokoma na bomoko mpo mokolo le 9 mars evipre lisusu koleka na bandako na bisika biso na Afrique mobimba epai tokomona bandeko ya Cameroun bazokumisa sango iye bazokumisa walongo fumuki mbangu mais esenge bamona biso bayo esika naissance
ya walongo fumuki mbango ezali bamona biso na bomoko mpo mokolo wana ezala en plaire tokoloba na bamama nyonso bao babotaka bana mimona oboti mwana na yo lokola walongo fumuki mbango okobomba ye ndenge nini okozala ne ndenge nini bawalongo fumuki mbango bazobotama na kati ya mabota ya bayindo me bayindo wana baza na ignorance lelo bana lelo so omoni mwana otuli mwana moko likambo olobi mwana omayele balakomolobake bakoko na biso bakomozonga bakomobotama na banzoto ya babebe kasi boya te botuna te mpo na nini bongo sango ezaka moko nzela ezaka moko vutuka vana mpambo uvidile ya esengo beleze mokolo ya kolia komela tata kelili komase bakanisi otika ngayoki naseka naseka toalaki bana ya mawa toalaki bawumbu tosangaki molobeli yaki bavite elenge mwasi ya mibutu mibale na mibale tala liwa ya pashi na mwana na mokongo mebalakaki bosembo ye boluki bobomba lelo mwana oyo akozonga mpona kozipola me boluki bobo mbangu ni ya mfika ya zokamwa tozwa na ye nolo yembo awa mpe nanyolisoki naningisa mwa eze mokolo ya ese Ibo
ya sobanza sobanza mboma wapi lisusu natangi te bandeko na ngai ya kimpese bandeko ya lukala bino bandeko ya butembo bosepelaka bino bafutuka yonso de partout bafutuka ya mfwa kuna tokosisa kotanga te plateau de 15 ans makelekele nganga lingolo bandeko ya lifungere bandeko ya majibu bandeko de partout bafutuka ya gabon bafutuka yonso ya afrique du sud toza en direct mpe na bulo tete kolanda biso tokolikia mpe bateknicien bazali kobunda na YouTube pe na bamonisi fond télévision bokokota bongo en direct karaté pour enregistrer numéro ekozala bongo affiché na se habitando na bino 082 15 96 oyo bafonction mosusu balobaka 96 359 soko bolingi bongo kozwa biso bobengi biso en direct na 082 15 96 359 toyambi na plateau nokotambi bauti kosepela na banankasi mosusu na bana na bantekolo bakomeli biso na plateau karate bakokenda mpe lisusu kokoba kosepela nokotambi mbote eboni bino sante mbote nokodombele botale mpe elongo na bandeko bazwili bakokolanda biso na manaka na biso spécial mbotama ya walongo fumuki mbangu oyo esika na uti bisengo na bisengo tobandi mpe na ndako esika bazolanda biso na ngongo oyo bazolamba mpe deja toso tozongi nete na ndako kuna kozala bisengo na bisengo te na mwa bino na coiffure mbotama na mona bino na coiffure na kati mpe kaka lelo te tokati mpe kaka lelo babendi mwa zero faute kasi lelo mwana botami sika bayambake na esengo mais comment yango nzela nyonso esika toleki bato bazokomprendre te me moto azalaka boye te lelo boye ndenge nini nzoka lelo ezali bisengo mokolo ya esengo ya esengo ya esengo oyo tolala tolamuka ndenge esika tozokendele ne le 6 avril ezwaki esika na yango le 9 mars tolala tolamuka mpe kozwa mpe esika na yango na molongo mobimba eliki ezali matondo nokotambi odole ya bisengo na ino mokolo yango date yango ya lelo tata mokeli akanisaki biso ndenge touti koloba na bayebo koti sika wa lelo ezali spécial mbotama ya walongo fumuki mbangu mobikisi ya bayindo odela ya yonso bato balingaka bapersonnalize walongo fumuki mbangu azali ya bakongo ali fumuki mbangu na pas de tribu walongo fumuki mbangu bali ya bayindo banso tolobaki awa bamonana bisika yonso na felika mais biso tofanda na ndeko azali korevendike walongo fumuki mbangu lokwa ressortissant ya kindu alobi bango bayebi walongo fumuki mbangu bazende nature ya kindu tokoliki ape bandeko mosusu ya équateur bazali na batémoignage walongo fumuki mbangu bakomaki kofanda na équateur babikisa bamalade kuna basala makambo tolongola doba na se ya mesa totia yango na niveau banesongi nzira fumukusu kia muzala banda na ngola bakotia yango to lobelaki bino wa liloba ya curé Jean-Marie Vanel akobaki yeze molai na bamanaka bokota bolandaka fond télévision bokomona yango alobaka vous venez nous apprendre le christianisme mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisu. Po yangonde kokangola to ekokangola mokili. Moindo mwana ya yambo. Moindo ndatangisaki mokili. Ba asiatique ba yei ba jaune. Ba pembe ba yei métissage eza nango race mpi kosangania ba race mibale. Toaki na trois race. Wana iku botala matière bo yambote ya mokolo mwalelo nokotambi malobe pa na bino l'impression par rapport ya mokolo qui très important toti ya moi eteni ya bobeto
na bai basé ko revendiquer walongo fumu kimbango kwa propriété privée ya ba ne Congo et ya qui est important to tia moi au sembo wana na kati même à l'objet pas soki bato bako réclamer walongo fumu kimbango aza ne Congo premièrement nous noko ndombele botale faut boye ba ignorance eza makasi ignorance biso ba ino toujours vivre lelo eza voulu par occidentaux pe balandela kango mokolo na mokolo lelo le 9 mars bokomona plus mingi religion africaine vuvamu eza na bokambami ya neso nyenzi fumukusu kia mzala pana na ngola bango moto baso tangisa mokili ete lelo ezali mokolo walongo fumuki mbangu mobikisi na biso baindo abotama kasi soko tali lelo bandeko na biso na ela mokoto na ela centre topé baindo banso romona mokolo lelo bazo monoka normal ekope tomber dimanche tomber nango férié ba misusu pe belé bakendaki be église noko ndombele botale ko na biso ne tozo awa tozaka na mwa bitidi ya kote na kati ya mituka to ebite peso na ngonga oyo bandeko tozaki na bo na solo na kati ya mituka soki bazolanda pe biso poto pesaki bango promesse ndenge tozokende boye bokolanda biso na vom télévision tokokende kolobela sir naissance ya fumu kimbangu ya walongo fumu kimbangu ndeko moko ayebisi biso abi ndeko ndenge nini fumu kusu akoko ya kotelema loba ye abanda kobeta lisolo ya moto oyo ye aye amona te na mosuni boye abandi kobeta lisolo le plus grave date bande ko centre bazo pesa ezo balana te na date oyo yo neso nyenzi la fumu kuso ay kotangisa biso bayindo soki na bosani te batangela nga c'était date moko ya le 12 septembre soki na bosani te boye o bazo présenter walongo fumu kimbangu abotama to meka ko sosolisa bande ko to esi bango keto ko beta lisolo mo mulai na etando po sunga bande ko mwebele to lobela siriango ko to biso to kanisi soko to fongoli bandila mi balé to sepela malamu te to sepela na biso le 9 na biso bomoni loposo pemba lingaka ndenge wana ya division bazé ko lamba bilei ya bana ye uti ya sel po bilei ile mama malamu te so to koti na babiloko wana bomona bato bakolinga ba uti ya zelo mokolo lelo tango to kofongola etando bakolinga ba uti ya zelo so tango to kofongola ebengeli moi je pense peut-être non kotambi te tokokola kape bandeko na bamanaka yali koya tokosala ngo plateau moko tokosolola ngo atala masolo banoko atala tovanda tosolola wana obligatoire ko ratete mais lelonga na lingi na ino tovandela nanu tovandela kaka nano bisengo na biso bilia ekota zelo te tokoyamba papa noko ndomela botale pona nini toali kosepela na tina mokolo molelo bayelo poto balobaka soko yebesi ko uti te okoyebesi ko komite pe koyebesi ka wali kokende te Nenga à chaque fois, tant que autant définir la histoire, c'est une science qui étudie le passé pour mieux préparer l'avenir. Au comment on a battu belé, oyo ba commettre erreur na kata société na banto na vie na bango bazaka bato oyo bazo maîtriser les passés na bango te. Ne ngo mona ka bakoma ka nesika balobaka soki toyebaki mais bato o bakomaka ko sauter soki toyebaki bazaka plus mingi bato bazo maîtriser les passés. Ne bango à chaque fois soki bali ba ko na mutambo ba ko se référer na le passé ah makamuto ali komona lelo est-ce que lobi elekate okotala na bomo ya bayindo toyambi ba mateya oyo yo moto moko te avandi ya banoko sala ba analyse mateya oyo ndenge yeli boye objectif nango ezalaki nini likanisi nango ezalaki nini pe balingele nango pe pona nini biso lo to beta masolo ya walongo fumuki mbango pa botami le 9 mars pona nini walongo fumuki mbango ko botama le 9 mars walongo fumuki mbango soki biso bayindo to sibisaki colonisation te mais lelo to lingeto fanda te to beta lisolo ya le 9 mars soki to so beta lelo lisolo ya le 9 mars ezali suite ya colonisation o biso to sibisaki tant to solo ba colonisation o to kiko lo ba bowumbu o to sibisaki yango liboso ya loposo pembe o to bengi ba occidentaux tant ba récupérer Afrique balingaka Afrique kasi balingaka ba africain te balingaka Congo kasi balingaka ba congolais te différence ezali kolinga Afrique na kolinga ba africain raison pour laquelle on remonte et si ka ba matière première ba yindu ezali mundela côté sécurité makasi pour a protéger yango et comme matière sika ya zali
mais esika bayindo bakolo biloko yango bavandaka soki esengi boboma bango ata lokola badiama problème eza te yango tolobi ke mindele balingaka afrique kasi balingaka baafricain te soki lelo tozosepela na dati oyo ntango colonisation ekoli ezala bamakambo mosusu lelo ebotami awawa mundele asouete yango te mais alonaki mbuma bomoni ntango moto akenda kolona mbuma ndoko Ndombele Botale ayebaka teke mbuma oyo nini aloni boye lobi ekebimisa par exemple 150 étapes ozomona souwe ezake naloni mbuma oyo lobi ebota nzete ebimisa mpe bambuma mosusu mundele ntango ye aloneli biso mabe wana na mikolo ekeye ekobanda koproduire baeffet. Chaque peuple, chaque espèce nini être humain nyonso azalaka toujours na contact na père créateur o akilié nengo na message ya Nesonyanzila esika moko Nesonyanzila bazoloba ni ya makutu na kati ya zamba tata mokeli ya batela bongo soki biso to ningi ba intellectuel élite intellectuelle balobaka ke soki to kabwana mundele to kosuka wapi niama o azana contact na mundele na vivaka et puis l'indépendance nyonso pende baza pe bongo bayebi ke o aza maître donc banyama nyonso te baza bayebi ke Lionel za bongo aza maître na te organisation ali na kati ya zamba Lionel za bongo soki par exemple libumu eleki malgré aliaka bandekone baningani misuni mais okomona yebi kasa soki na lié ekokanganga libumu wana niama bongo moto o tata mokili a doté ba capacité ko lekana niama ake koloba ke soki na kaboni na mundele ezali kufa pona ngai yoka ba exemple ba kopesa soki kaboni na mundele to longola bilamba or dans logique des choses soko tali bomo mundele zo meni na bomo biso to zo meni nani vraiment to koloba ke atambola bolumbu na kati na moki to kolobeza mundele bandeko bozolanda biso siko na ngonga oyo na ndimite mama moko ya 60 ans ko kozwa mwana na ya 30 ans to ya 35 ans andi baba ke ko sokola na esika moko na biso bayindo soki mama meki ko sala ngo mokili ko ganga ke mwana ozolokama mais soko ke papa mindele bokomona ezaleli wana eza normal moboti moko ya 60 et 70 ans ko kozwa bana ne pe ya 40 ans ba kepe batikali pe na ba sous-vêtements bazo sokola na bango esika moko non Ndombele soki to solo bela date ya lelo tango to subir tango to koti na kati ya colonisation mundele ayaki te pour un temps azaki na likaniski atikala pour na libela pour akuti paradis oyo ye abetaka lisolo na kati ya bible nzete ya manga ebotaka esika batu bali nzete ya avocat ebotaka esika batu bali soki bozwi madesu bobwaki esika na mabele kaka boyeke bota mundele akuti siko paradis wana betaka lisolo na kati ya biblia lokola akuti paradis nde romona bakotia politique oyo ekopermettre bango te bako se débarrasser na paradis wana lokola baza moto babi ke génération ekoki koleka génération ya sike ekoya soki biso lelo tokambi mokili totondi na mokili tobénéficie na bomengo ya mokili bongo bana na biso il faut totikela bango mibeko ekopermettre bana na biso batikala bamaître ya bato oyo yango lisolo boyokaka ya charte ya baimpérialiste mibeko élaboré et pas bamindele ndenge nini ko maintenir ba pays du tiers monde na misère éternellement tango bakangi Afrique voilà Afrique physique Afrique spirituelle etikala ki libre po bakabola ki Afrique physique na Afrique physique spirituelle et kabwani yango bomoni raison pour laquelle l'apôtre Paul tango moni ki bokonza Israël physique et bungaki azotu na Jésus tango nini oko rétablir dans Israël bokonzi spirituel na ye donc ba comment côté la plus même Israël spirituel o ezalaki na kati ya bonsomi na yango et pas wapi l'esprit na bango ke uta po yeko bota na Israël physique pour na koluka bolamu na bango ndenge moko na biso Afrique tango bakangi na kati ya colonisation Afrique ekoti na kati ya kiboumbu mais Afrique spirituelle etikalaki libre ne Afrique spirituelle siko akoluka sala nyonso pour a libérer Afrique physique raison pour laquelle na kati ya Afrique spirituelle il faut mon libre mon oyo ya makasi donc na kokolo banenge nini yango bomona ka soki bana na kati ya ndako bana ba baby soki mwana beli okomona mama zo responsabilité donc papa zo bunda côté ya mbongo mais kolala na mwana kolandela mwana soka melaki kisi to melaki kisi te et dépendra pas ya mama Afrique spirituelle tenge kaboni na Afrique physique neto bandi komona ba makambo no sozo mona na kati ya mokili ba koni koteka biso to komi biloko
ata botangi classe bozo ko kate ko bongo la ba matière première na bino moto soka tangi classe akomi bakomi bakonzi na niveau Afrique eza pona ko servir Occident et non ko servir bamboka na bango wana mbala moko zo la biso ke Afrique spirituelle na Afrique physique eza ko kabwa kolala kolamuka kolandela masakoli oyo yaki pamvita na 1706 balakaka ete na 1706 balakaka ete bakotinda mwana oyo batumbi na bango na mokongo akoya kobotama mpona kozongisa lisusu kobundela mai oyo bango babandaki nde toto tokomi na 1921 kotelema balongo fumuki mbango bayo kotelema kasi mpo tokóma na 1921 le 9 mars 1889 nde esengelaki molimo wana aya kobotama avant 1921 nde okomona balongo fumuki mbango ntango abotami mindele bayebaki po mindele bazo kotambola sur le plan spirituel pe sur le plan physique bazo bato uti wapi tokomi wapi bayebi ke ndenge tozokende boye baesprit supérieur na ngambo banoir bando uta Afrique spirituelle babando oyo botama na Afrique physique ne babanda kolandela balongo fumuki mbango banda bomwana na ye ti ndenge bakoya kokanga ye soki biso tokosepela mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo oyo ndenge tokoki mpe kopesa exemple na baboti oyo oyo par exemple tokoki koloba boye na kati na mokili azangaki mwana tanga zwi mwana ezaka esengo mingi esengo makasi na kati na mokili bamonake mama oyo to papa oyo pe akomi na mwana biso bayindo tozangaki balobeli tozangaki mutu akobundelela biso sur le plan spirituel bazonga sa Afrique spirituelle na Afrique physique na kati na relation ya botata mokili nde walongo fumuki mbangu kobotama na bango nde ezalaki aya kokokisa mai oyo tata mokili alingelelaki biso do dénaturation oyo mundela asalaki biso moto akoya kozongisa biso sur le plan naturel ezali nde walongo fumuki mbangu yango moni journal le 9 mars ekoki koleka biso boye te fo tosepela na yango tokumisa yango bisika nyonso yango tosengi na mokolo koya mpona nini te ekoma mpe neti le 6 avril ekomaki journée férié chômé mpe payé matondo wana eza lisenga ya noko banoko nde bakolobelaka libota te matondo tuzungumuze ndeko bwinja tolingi tokabwana naza komona bamessage ya bandeko ya butembo bandeko ya goma bandeko na biso ya zone swahiliphone bandeko ya kisangani grand katanga yonso bazali kokoma yambo bino mpe bokenda kobina oki voici malete ya lukiovo mpo lelo nde tozali na wana yango tokosenga bandeko ya rogi balengela yango deja me yambo na ino bino botelema nini bokoloba mokolo ya lelo na bandeko mpe bazokomona esengo me bayebi bozindo ya esengo te mpo esengo yango eza kaka ya bafutuka te ya bana ya nesongi ya nzela te mpo bayindo banso bazali bana ya nesongi ya nzela bana ya walongo fumuki mbango nini bokoloba na bango ata soko barate lelo bayaki distrait me mikolo misili te 9 mars mosusu ekoyaka boloba na bango mwa liloba ya ntina elamusa bango lisusu mokolo yango soko bazali kolekisa yango lokola mokolo pamba bayebaki eze mokolo ya alliance ya biso bayi. Kwa kweli tunashukuru sana Noko Ndombele Botale kwa gisi mnatupatia tena nafasi hapa kwenye fasi yenu ya kazi. Ni kupitia tarehe ya leo, tarehe ya 9 mwezi wa 3, kama vile ilikuwa zamani, tarehe ambayo tulijua kuwa mkombozi wa watu weusi Walongo Fumuki Mbangu ameweza kuzaliwa. Ya kushangaza ni kuwa kabla tuje hapa kwenye fasi yetu ya kazi, uko napita munjia unauliza mtu mweusi, leo ni tarehe ya 9 mwezi wa 3. Inakukumbusha nini? Mtu mweusi ajua hata nini kwa pitikana leo. Ijapo kuwa Fumuki Mbangu angelizaliwaka leo kama leo atuko kisi tu. Ni kufatana na gisi kumasomo bazungu banavicha hadisi ya kweli ya watu weusi. Abapendi watu weusi bajue Fumuki Mbangu ni nani. Lakini ni kupitia Fumukusu ndio kwa maana leo sisi na watu weusi wote ndani ya Kongo, ndani ya Afrika, pia popote ndani ya dunia nzima, tuko tunajua ya kuwa mkombozi wetu leo amezaliwa. Na kuzaliwa yake ni kuzaliwa ya yule ambaye anakuja tena kuonesha watu weusi njia yao, kurudisha tena watu weusi uhusiano katikati ya mtume wabo pia na baba muumbaji. Watu weusi wote popote walipo
wafurahi pia waje tuungane pamoja ndani ya Vuvamu ili pamoja tuendelee kupigana vita pamoja naye mwalimu wetu ambaye tuliweza kuahidiwa naye Walongo Fumukibangu, kwa kuwa isipokuwa muungano huo hatutasonga mbele. Bara ya Afrika inastahili ipate maendeleo ama ipate development. Development ya Afrika ni kusema Fumukimbangu. Tusiporudilia Fumukimbangu ni kusema kuwa hatutapata hiyo banaita maendeleo ama ile banaita development. Kwa ufupi tu niyo neno ya mwisho tumekuwa nayo Noko Ndombele Botale. Asante, tuzungumuze Tata Bwinja. Utamonana kesho? Wewe kesho hapa tu kwenye fasi ya kazi. Asante. Mbalamu Mbotama ya Walongo Fumukimbangu. Na kwenu pia. Asante sana. Matondo Bwende Zalaka na balingi ba benga en direct ba bisabiso ba kusabiso mtsunga ya bilei bo bengi biso na 082 to plus 243 82 15 96 359 plus 243 82 15 96 359 Rosala Bongo en direct awa na Vuvamu Télévision kasi na ino to komi volontaire kwa tozeko beta kota yoko na bandeko ya régie leleze mokolo ya esengo tolanda lisusu loyembo ya kitoko toyebiti album ebimiseli biso bandeko ya Lukiovo oyo ebimi mpe lelo mokolo ya mbotama ya Walongo Fumukimbangu tokenda na ino moke na mindule bongo tokozonga na lombango mpo ya kokoba bongo bisengo ya mokolo modele.